lolenge ndenge nini barefulaki lisusu bakongole ya Kinshasa kuna na Congo Brazzaville pe mbutu ndenge ezo continue entre bakongole ya Brazza pe ba oyo ya Kinshasa. Baza ebele oyo babenganaki bango lisusu weekend dernier na Brazzaville, ba famille congolaise ya RDC bazalaki akei pe identifié na port fluvial ya Onatra dimanche 20 avril 2014 et pa ya ba service ya l'état na kati wana direction générale ya migration. Vice-président ya fédération internationale ya ba droits de l'homme Dismas Kelenge a dénoncé procédure ya kobengana pe traitement oyo ba ko infliger na ba congolais ya RDC. Asengi na Kinshasa a protesté officiellement auprès de Brazzaville. Et ça dit déjà 2 semaines, police à Brazzaville a mené opération Mbata ya Mikolo pour na kokanga pe ko bengana ba étranger présumé criminel. Sima ya ko dénoncer ba cas ya torture, pillage, viol, pe ba traitement misusu inhumain oyo ba compatriote na ya RDC refoulé na République du Congo baza victime. Interrogé dans l'Assemblée nationale le 16 avril 2014, vice-ministre des Affaires étrangères Célestin Tunda a lobaki que 1179 ressortissants à RDC babengani bango na Brazzaville depuis bandeli ya opération Mbata ya Mikolo. Tomonaki que ba kontina biso ya RDC ba katisaki na ngambo pona kosolola na ba autorité ya République du Congo. Kasi pasi pe mawa ezali que opération oyo Mbata ya Mikolo ezali bongo ko continuer. Mikolo eleki tomonaki lisusu ministre congolais des affaires étrangères Raymond Tshibanda Ntunga Mulongo ye akeleki kotala Denis Sassou Nguesso président ya République du Congo. Basololaki pe ndenge tobandi makambo yango kaka. Na tango ba pour parler ezali esengeli ko stopper nanu ndenge ba ko refoulé ba congolais ya RDC kuna na Brazzaville en attendant ba pour parler ekoba. Tout sengi na bakonzi ya 2 républiques batala likamo malamu po ezo sala pasi makasi. Tout c'est à suivre. Tala réalité oyo ezo lekana na Bichingobila pe na ngambu ya Brazzaville. Awa tozali na ngambu ya Brazzaville, libanda ya ambassade ya RDC côté ya Brazza, ba congolais oyo baboyi na bango koyokisa masoni bamieli awa na ambassade bakokotisa bango bisi na kimia pe bakomata masuwa na kimia nyonso bazongi na mboka na bango pamba te balobaka pe onemie chez soi. Nzoka nde pe bamisusu la polisi ya Brazzaville tala mituka la polisi yango ezonduka bango kutu bazoloba ke balancer opération funda congolais na 5000 francs CFA ya pamba soki omoni esika congolais azalaka olakisi bapesi yo 5000 francs CFA. Ba oyoyo tala ndenge batondisi bango na ATC, donc bazali déjà na fleuve bazozonga ngambu ya RDC po na Brazzaville balobi ke bazali en ordre te. Population azolela condition bazozongisela bango yango te. Awa ba député ya Kinshasa bakotaki makambu yango pona koluka koyeba ndenge nini kosala kobongisa. Population azolela ke ordre ekota pamba te mingi pe na ngambu ya Brazza basalaka déjà ba activité oyo esungaka mabota na bango kasi ya kozongisa bango boye lokola mbadi ya fufu lokola batu te ezosala pasi. Na ngambu ya Angola babengana ba Congolais, kote ya Brazzaville babengana ba Congolais, yango wana baleli kaka bakonzi bota likambo o malamu Congolais azali susu na valeur te na mboka bapaya kukamwa.